Fali Poupa lelo so to moni Fali o aza lelo so to moni Fali c'est grâce à qui? C'est grâce à Koffi Olomide. Le long de ba découvrir Fali fait parler tout le monde, fait bouger tout le monde. C'est grâce à ces Koffi Olomide là. Pourquoi Bambakota polémique entre papa et Namwana. Et ça en sens te yemoro fallait qui m'a ba polémique wana. Mais pourquoi bamba lingi toujours ko insérer na kata ba polémique wana o ezanga mutuna makolo. Respecte ton Boutalikas. O beta musique, o sala musique et beta oui un moment ina ne 6 mois et beta releka na ngwe. Lelo na minute o beta musique no beta swap. Ba titre écoute banze monoto e ba ngo suste. Ba musique no to e ba ngo suste. Mais ozaka wana o ligeka o s'imposer o ngo yakaka o kotisaka ba polémique moko za na sens te na ba analyse nozo sala likamba ba analyse no na ba peki so ya ngoti ba ebiso ke so ngo sala analyste faut au milieu du village o Koffi sala yo ko sala ngote Koffi beta musique na mboko bat bandima binisa na ba président de la république bon choyebi o Boutalikas so pa uta na musique a sala te et puis oh Boutalikas ndenga zana a otika la sala te parce que na age Boutalikas wana aloba déjà la côté musique a raté donc azasuna na espoir te côté musicalement parlant azasuna espoir morote azasuna chanson bat bako pesa été ndeni oh bon na age wana na ta ya komi nango musique ni pena sum Boutalikas o beta o esimba il avait tout le temps à rebeta musique à continuer abanda beta pe musique à toyoka pe beta kanga azaki mutumo ya continuer na lire on a pourtant a décidé à rebeta musique Koffi pas déjà sur les marchés tout talibière on a ba fali ba yena nte tant on a ba faire ba tuba o imposer lo ba réussir ba yena nte azaki un espace yo ça la pe musique ya ko s'imposer le lo comme appé Boutalikas o tant mususu ya ba analyse to mona te le lo so mi boaki na ba analyse parce que monique na musique espoir ezate na musique o sa makamalonga te mais ce que monique yo réussir na musique te o ko tika ba réussir ba vivre te ba respirer calmement te yozo ya ozo ko tia ba embouteillage inutile na ba analyse no eza nonsense en tout cas ba toloka ba Koffi la photo auto respectera bango photo pesa bango ba valeur ba respect et belé Boutalikas nga na contre makamno lobby ba analyse na yo na Ken Piana makambo sala et ça bien et le salara que le peut-être fallait comme ba vitesse a comme nango c'est juste parce que fallait azo qui 10 ans kenda susu libanda ya mboka à vous Koffi. C'est parce que Koffi on doit voyager les sous pardon andai ko kenda les sous libanda mboka te yango moni et salaka mo ko songi se sima mais azaka ka le moni Koffi azaka ka le number 1 monde abenga mi benga le number 1 aza le number 1 parce que ya ko sala ilo mobo ya ko sala ne ata n'importe quoi mo siko o mona onke mokile yambango kaka li bien ba journaliste biso to apporta que le côté bon chez la ba carrière musicale ba musicien ba zora ba contrat bango moko ba kenda ko beta libanda bango moko ba mission la biso to sala awa ba communauté mususu kuto ezaka zinga la biso balanda biso te matala biso te pour dire que to biso mo to misala ka plaisir ya kolobela ba artiste biso so to lobe ba artiste dans les bons OK là c'est pas un problème au monique to sala ke musique to promouvoir musique pe ba misala biso ta musu na communauté congolaise mais tant biso mo déjà to linga to bebi sali sous musique yango kana oni Fali to moni Koffi pour ani boli boko tina ba ranking moko zangati na Fali pe lisusu nga eloko nga na mona ka louche au mona louche na ndeni parce que artiste musicien Fali na mona kae ale karapenati na ba télévision lo bezaka batunde balika balu eloko nga mona louche ezanini ba guerre lokwa ba biloko wana o nan Ken Piana oloba normalement za ko dénigrer Koffi Olomide Ken Piana zo dénigrer Koffi Olomide normalement Fali faut télémer la biloko wana ebisaka ke no ba ale poupa l'ami di King azana ale poupa zana akoko comme c'est la paix Fali message et puis akoko ya offert terre na babiloko wana nyo sezo o ba Ken Piana ba oloba Ken Piana franchement banda ça ba analyse na bino na ko détruire ba komba ba musicien ezana musicien moté akufa moni lelo Marc Aouza yaka toujours na kombo ya aloba toujours mabe ya ba musicien na biso mususu na kombo na ayaka na kombo faire aloba mabe ya ba musicien na biso mususu omoni lelo ndenga créer la faire ba polémique na ba rancune belé ba Marc Aouza wana ba créer la ba polémique ba marambo belé ba fille mususu bazana ba faire wana ba créer la ba polémique le faire avec tous les talents qu'il a na ba
makasi oyo aza nango wana makila nzoto ezotambola na kitoko mais omoni ke bato ebele bakomaka faire gola bazobaye mais est-ce que faire gola aza na batalent te aza na bacapacité te mais lelo c'est parce que bato bakoma omonaka bato moto oyo olobela faire qu'est-ce que viendra dire d'important yaneka ofingale bamisie mosusu bato bakoma obaye et biloko wana kel mpia na linga banda osala mpona Fally. Fally n'a pas besoin de ça. Fally a déjà Fally. Il faut attika babiloko wana asa yango mona batumsusu Fally n'est pas hypocrite mais batumsu ba traiter Fally d'hypocrite par rapport à babiloko baken ba osala. Pourquoi il y a pas quelqu'un oyako so ngo lobela no artiste dans les bons muto opeki sote vient dit quelque chose de bon lobela artiste na ndenga malamu mais pourquoi oya lobela artiste en défaveur artiste mususu papier elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka bébé tala bakondio somelande mais bébé ezalaki faute na ngati ngambe bapesaki nga adresse kuna na Château Rouge je suis allé mpona somba produit wana et puis nasombi yango nakikotikaka bato ya bikolo au lieu komisa système 5G et comme si système 1G nakomi bongo bakutu na soni ya kosokola na baninga système ekomi mochoki. Voisin, oui, voisin. Voisine, vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant Osoma, produit Awatuza, rassurez-vous que vos bengi maman Nicole. Mais parce que soit qui est un téléphone, ah, tout pro batté qu'ils sont produits sans étiquette et puis baza bato bikolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin, Voisin, au fond la mémoire, au peigninga. Keba, ba pirate, ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Malone, ayami na téléphone, ndesomba. Soki ayami ote, kosomba te. Voisin, moi j'ai réussi. En bon, qu'est-ce que tu veux faire? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est que des plateaux de batéké, mon frère. Plateau de batéké à fond, parce que le fond d'Anadia mais le vrai est là. Produit Awatoza, original, chez Nicole, Tokende Mosikate, Kaka, chez Nicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole nde kolo masolo. Nganga ta formé monanaye, abombela kae sekele moko. Bayibi outillage, ba bossani artisan. Motema ezoka kaka. Pour lingwa sia. Si, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa ye motema na ngai baby si ya matata tu as brisé mon cœur t'as fané cette fleur non Pierrot qui t'emballa tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir tu m'as rendu philosophie tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir tu m'as rendu philosophie Yawil Moucheni Pona kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa vraiment Pona kobanga déception nakomi kobanga kolinga ye oh bébé bébé ah bébé Mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC la Plus Plus. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à Tracy Mbelenga Pro et Madame Glody Diasika. Et merci aussi à tous nos partenaires. Aujourd'hui, Mathieu Boncher face à Audrey Luzolo. On va parler par rapport à l'artiste et musicien Koffi Olomide, l'icône de la musique africaine. Et notre Koffi Morora Tozarane na Mboko. Donc, il faut te payer Valère. Par rapport à l'analyse au Bandeko Barosala, tout à l'heure qui analyse à Moutadi Kassou, on a vu l'analyse de Ken Piana, mais on va parler avec Audrey Luzolo, Toye Banan. Est-ce que Marambo Bango Baloba Keza ya solo, est-ce que
les messieurs qui est Koffi Olomide photo critique à kaka et surtout dans internet oh bah ivoirien barotala bah tu belé barotala. On va parler avec Audrey Luzolo. Merci déjà à Kingston Sono les boss qui nous suit depuis Kingston Sono les boss depuis quelque part à Zotalabiso. Et merci à Arsène Toya les jeunes millionnaires. Merci aussi à Alfred Dadi Misaka et pourquoi pas Odilon Mampouya, mon vieux, mon manager Odilon Mampouya Walobi. Boutique exemple, donc merci à vous, merci à Léa Dimbi Mama Social depuis Ottawa, merci à Sam Kunku le nécessaire, il a aimé Kunku Paps Mayavova Moté Maklara Mayavova na sentir Binero Sala bien, merci à Champion Wadol, merci à La Joie Amado Pichuna, femme très très forte depuis Paris, et merci à Angèle Nyota, Madame Ngoyi depuis Ottawa, mère de 4 enfants. À côté à la Bisso et merci à Nadine Ilodi Antibal, maman la Julia depuis Dallas, Boni Basango, il y a l'ingénieur Guilhem Moukassa, l'ingénieur très très responsable depuis Dallas. Audrey Luzolo, bonjour. Bonjour Mathieu Bonché, les 001. Bonjour, on a abonné tout et puis bonsoir, ça dépend à heure Hollanda Bisso. Et on a abonné tout Elengia Congo, pourquoi pas Papi Chika, l'homme le plus honnête du monde. Donc voilà, Patrick Lubané, Christian Louko Kipoto Napoto et Jonas Kalambayo, Patrick Kalafay, mon président depuis les États-Unis, je te salue. Jonas Kalamba, il qui Hollande émission au Dilo Mampou, exemple à suivre, il qui a vu moi sur la bien. D'ailleurs, tu as appelé la boutique, exemple, ils ont appelé ici qu'à retrouver à Batuto, Balinga Rolonga, Baposa Poto quoi. Bayaka moi trop awa, on se retrouver. Mitterrand, Mouteba, Bambote Ebele. Pourquoi pas Nabatunio soit vraiment Bozala pour Hollande Bisso. Ba question à yo ba réponse yangai. Voilà, merci beaucoup Audrey Luzolo. D'abord, analyse sur Salami. Otali analyse ya Moutadi Kassou pour na Koffi Olomide en tant que moi na mboka ta que chroniquer za Congo. Kotala yango ba dire na yo et ça qui yo boni. Bon kotala émission ana déranger kinga moi mukie parce que normalement na kotala Koffi aza icône ya mboka na biso. Koffi aza muto ba respectera to ocho mona ocho auti Kenya. Tomoni comment ba yambiye donc aza muto o photo pe ça ba respect na ba valeur rebelle mais kolanda analyse on butalika soit sala qui ezaki analyse moko honnêteté en fait donc azala qui plus contre Koffi Olomide na ba œuvre na ba biloko nyoso Koffi Olomide to ebia sala na mboka o ezala non seulement honneur ya Congo ezala pe honneur ya bamboke belle oyo déjà balandara musique congolaise na biso awa et sala qui vraiment bien te sala qui passe. Mais nabi ke na mozindo ya émission oyo na loba o fona loba en tout cas bo tenir nga regarder parce que ceux qui sont na bateau balingi ba banda ko nuire réputation ya ba artiste na biso congolais oyo po ba koma isika ba comme ils ont fait beaucoup d'efforts oh Mbutalika sopa uta na musique à salate et puis oh Mbutalika sundenga zana a otika la salate parce que na age Mbutalika soana aloba déjà na côté musique a raté donc azasuna na espoir te côté musicalement parlant azasuna espoir moroté azasuna chanson bat bako pesa a été oh bon na age wana na ta ya kominango musique ni pena Mbutalika so beta o esimba il avait tout le temps à rebeta musique à continuer abanda beta pe musique à toyoka pe beta kanga azaki mutumo yo continuer na lire on a pas tant a décidé à rebeta musique on fait pas ça déjà sur les marchés tout talibière on a ba fali ba yena nté tant on a ba faire ba tuba o imposer lo ba réussir ba yena nté azaki un espace yo ça la pe musique ya ko s'imposer le lo comme appé Mbutalika o tant mususu ya ba analyse to mona té le lo so mi boaki na ba analyse parce que monique na musique espoir ezate na musique o sa makamalonga té mais ce que monique yo réussir na musique té o ko tika ba réussir ba vivre té ba
respirer calmement te yo zoya ozo ko tia ba embouteillage inutile na ba analyse no eza nonsense en tout cas ba toloka ba Kofi la photo auto respectera bango photo pesa bango ba valeur ba respect et belé Butalika sunga na contre maramuno lobby ba analyse na yo na Ken Piana maramba osala et ça bien te mais en tout cas nga tozana na kati émission oyo non yo kaka ba question no ba inspiration pe yaka na émission oyo. Voilà, mesdames et messieurs, donc on est là. Il faut dire que tant que ça la analyse, le monsieur Kofi Olomide, c'est un artiste, un musicien de notre pays, Audrey. Kofi Aza, père et pesa ba vie na ba tuebele. Kofi Aza icône. Kofi c'est un grand icône. Et puis des années Fali Poupa oh banga côté en conflit là Kofi Olomide. Babi on reconnaît l'arbre par ses fruits. Kofi Olomide Fali Poupa lelo ce tomoni Fali oh Aza lelo. Ce tomoni Fali c'est grâce à qui? C'est grâce à Kofi Olomide. Le long de ba découvrir Fali fait parler tout le monde, fait bouger tout le monde. C'est grâce à ces Kofi Olomide là. Pourquoi banga côté polémique entre papa et Namwana. Et ça en sens te yemoro fali akima ba polémique wana. Mais pourquoi bon ba lingi toujours ko insérer na kati ba polémique wana o ezanga mutuna makolo. Respecte ton Butalikas. O beta musique, o sala musique et beta oui un moment ina ne 6 mois et beta releka na ngwe. Lelo na minute o beta musique no beta swap. Ba titre écoute banze monoto e ba ngo suste. Ba musique no to e ba ngo suste. Mais ozaka wana o lingeka o s'imposer o ngo yakaka o kotisanga ba polémique moko ezana sens te na ba analyse nozo sala likamba ba analyse no na ba peki so ya ngoti ba ebiso ke so ngo sala analyste faut au milieu du village oh Kofi sala yo ko sala ngote Kofi beta musique na mboko bat bandima binisa na ba président de la république bon shoyebi Kofi beta na ba stade ningana Kofi akenda ba asala ba azo ba contrat minene o biso soyebi et le salara que le peut-être fallait comme ba vitesse a comme nango c'est juste parce que fallait azo qui 10 ans kenda susu libanda ya mboka avu Kofi c'est parce que Kofi anda voyager li sous pardon anda ko kenda li sous libanda mboka te yango moni et salaka mo ko songi se sima mais azaka ka le moni Kofi azaka ka le number 1 monde benga mi benga le number 1 aza le number 1 parce que ya ko sala ilo mobo ya ko sala ne ata n'importe quoi mo siko au mona ke mokile yambango kaka donc c'est le père de l'inspiration en fait mais yo kota polémique entre Fali na Kofi par rapport à ya nini Butalikas nyo sona ka po boya ko kota na matanga Poni bozala so bozala bakanda na bino ba en na bino na ndenge na bino boyaka na ba écran. Bato balanda biso ba bazoba te Ken Piana. Pourquoi lui ko salir image a Fali? Bozala pembe artiste so totali bien, so totali bien. Ba journaliste biso to apporta que le côté bon chez la ba carrière musicale ba musicien. Bazora ba contrat bango moko, ba kenda ko beta libanda bango moko, ba émission la biso to sala awa. Ba communauté mususu kuto ezaka zinga la biso balanda biso te. Batala bisoté pour dire que to biso mo to misala ka plaisir ya kolobela ba artiste biso so to lobela ba artiste dans les bons OK là c'est pas un problème au monique to sala ke musique to promouvoir musique pe ba misala biso tam sur la communauté congolaise mais tant biso mo déjà to linga to bebi sali sous musique yango ka na communauté congolaise yango ozomona te quelque part eza haine et jalousie mo boy Ken Piana bando luka oloba maba Kofi répondre au te Kofi akipara te mais tant Kofi bando démarrer yo ka bino bato ya ovie wana kuta zabo via na zabo mais boyebi bien que lui il ne tolère pas les bêtises to yebi que Kofi tolère ba bêtises te to tika mutuna kwena e Kofi commence à faire bien les choses Kofi a monique no carrière na e ezamulai par rapport à âge nae aibi que carrière n'est pas inspiration il a encore beaucoup à donner na monde de la musique to luka to pesa e ba kanda moro boete sibitima la muki bo le grand mopao ayoki Butalikas mo ba vandisi libumuna na kiti banzo démarrer non ils en sens te Butalikas faut à un certain âge il faut avoir ba conscience na ba maturité tant yo zo conscience na maturité te to ya peka to lobana ils en sens te Ken Piana Fali Poupa azana besoin ba biloko na pembene ete si tu as envie de parler de Fali Poupa parle de l'artiste en bien et normal oh tiens la comparaison pourquoi seul le tomoni Fali tomoni Kofi pour ani bolibo côté na ba ranking moko zangati na Fali pe lisusu ngai loko ngala mona ka louche au mona louche na ndeni parce que artiste musicien Fali na mona kae ale karapena na ba télévision lobezaka batunde ba le karabalo et loko ngala mona louche ezanini ba guerre lokwa babilo kwana o nan Ken Piana oloba normalement ça ko dénigrer Kofi Olomide
Ken Piana zo dénigrer Kofi Olomide. Normalement fallait faut télémela biloko wana. Ce qui fallait au télémela on parce que azana ba contrat belé azana ba emploi du temps naé makamne emploi du temps n'est tellement chargé makamne ze belé ba calendrier n'est a plan. Pour nani le entourage naé. Ba mbeye bisaka ke no ba aller poupa l'ami di King azana aller poupa zana. À Coco comme il s'est la paix fallait message et puis à Coco hier offert terre na babilo ko ananyo sezo o ba Ken Piana ba oloba Ken Piana franchement banda ça analyse na bino na ko détruire ba komba ba musicien eza na musicien monté à kufomoni lelo Marc Aouza yaka toujours na kombo ya aloba toujours mabe ya ba musicien na biso mususu na kombo na ayaka na kombo faire aloba mabe ya ba musicien na biso mususu omoni lelo ndenga créer la faire ba polémique na ba rancune belé ba Marc Aouza wana ba ya ba créer la ba polémique ba marambo belé ba film mususu bazana ba faire wana ba créer la ba polémique lelo faire avec tous les talents qu'il a na ba kasi o azana o ana makila nzoto ezo tambola na kitoko mais omoni ke batebele ba koma ka faire gola bazo ba mais est-ce que faire gola azana ba talent azana ba capacité mais lelo c'est parce que bat ba comme mona ka bat muto yo le bela faire qu'est-ce que viendra dire d'important alors ya ne ka ofinga le ba misem so bat ba comme ba et biloko wana Ken Piana nga bando sala pona Fally n'a pas besoin de ça. Fally a déjà Fally. Il faut attika babilo ko wana asa yango bona batumsu su Fally n'est pas hypocrite. Mais batumsu ba traiter Fally d'hypocrite par rapport à babilo ko ba Ken ba osala. Pourquoi il y a pas quelqu'un oyako so ngo lobelano artiste dans les bons. Muto peki sote vient dit quelque chose de bon lobela artiste na ndenga malamu. Mais pourquoi oya lobela artiste en défaveur artiste mususu. Yoro lobela artiste moko en bien, moko mususu wana en mal. Non, yako lobali kam ndenge ezali ça ba preuve tangible na ba tobina na ba loi ba ultimatum ba V12 ba fracata ba affaire d'état tobini Kofi babor ezanga kombo donc Kofi bini sabiso ya osara na kutute lelo tonto omona Kofi na zelo côté mputali kasi faut arrêter so moni que non jour wana olien na bien te libumoza na moi des avantages pardon ya na ba TV to lo barapo omoneti ba biso ba auto lingana biso ba toucher ba artiste na biso teneti ba Kofi wa Fally wana ngana oya na aka ebima loko manque respect mais ça manque respect pourtant yo banda mizinga botama na te so na botama se na zala na bébé ba 2 ans ba 3 ans ba 4 ans. Alors lelo kolingate moi na âge oya démarrer et ça Sony donc il faut une fois arrêter. Voilà mesdames et messieurs donc Audrey le bima trop mais ba master ba yaya to pesa ra valeur na artiste musicien na biso mutu lo wa kofieza mutu sara na été na mboko yo ke bozu bo selie linganga moko boye et appelle le roi Fally batumo bozu bo selie linganga moko bo finga ye même biso to telemelango parce que biso to landa na biso bat na simate ndenge batu mususu balandaka Kofi aza mutu osaka na ete tala valeur ba pesier tala Diamond na mboka na bango tala valeur qu'on a donné à Kofi Olomide. Pourquoi pas nous là des Congolais? Il faut donner beaucoup de respect à l'artiste musicien de notre pays qui est Kofi Olomide. Nathalie Soussou Ndegomora lobby Ken Piana lobby avant to komana na yo ki so lobby likamba ba vu ndenga sali featuring na Diamond azo gangela ba vu wana aussi longtemps dans ça ba congolais et tala maté mais il faut être bête pour dire ça. Mais ba monde ba nini ba internet na internet oh biso so ebite ke biso ba congolais to linga ko chama boko la ba artiste la biso te ba Diamond wana ba gagner déjà na ba pays nyonso na monde batala bango c'est parce que ba pesa ba artiste na bango ba chaka bango maboko ba pesa bango ba valeur o esengeli that's ba congolais ebimi oui tu penses que ba nyonso wana o epesi soki ba sala ki 2 millions en un jour je crois ou 4 millions yo da ba 6 millions bazala ba 6 millions yo ka c'est ça ka ba fort à Diamond vraiment waouh eza waouh vraiment tu penses que ça va fort à Diamond donc Kofi Dazana a tchata la vite pour ni ko dénigrer ba artiste na biso et surtout au mani Kofi aza plus sonoré libanda ke na mboka ya kosakana te Audrey Luzolo na biso Kofi aza plus demandé libanda donc des ana batala qui est
fort balinga bayeba Kofi aye na nini pembeni ya Diamond omoni eloko etalisi yango wana bato balinga bayeba Kofi aye susu na nini muto ayaka na ba innovation muto ayaka na makambo sika aye susu na nini na featuring na Diamond boy wow muto la sasa prestataire yango omoni ematiko ematimbangu bongo mais soki toye na ye moko awa ba congolais to aka mita mabe quand il s'agit de bêtises bato so bayeba sopani na lokwa bandinzi bayeba ya otala mais quand il s'agit de bonnes choses lokwa badasa ba congolais badasa mo facile au telemi mais ozobina bozo tala ngote pona boya bo dénigrer nyonso na mbutalika suna yebi intention ozo sala bongo po oboma actualité ya dasa ba congolais mais okosi dasa ba congolais en tout cas il faut dire merci à Kofi Olomide tia vandi a boulé dasa ba congolais mesdames et messieurs consommez cette danse et ça danse moro simple avec l'artiste et musicien Kofi Olomide. Audrey Luzolo aussi ça et pour finir avec vous Nathalie Negonanga Ken Piana le DG de Fimbu Fimbu à lobby ba trophée a fallu pour pas so ba leader musu ba tali yango ba yoki elal sa bango kao alongo la leader maroté abi bango nyonso bon comment Fimbu za société oyo Ken Piana luka ba vinae aki parate Ken Piana bongisa te yo so tala émission Ken Piana zo bongisa azo luka sangisa ou bien azo bongisa yo so tala non ye pena nde abenga pitopa les alande pitopa mais pitopa la tango sala ba o toucher banani Kofi c'est un grand artiste hein. C'est vraiment un grand artiste. Oh, biso, il faut to respecter, to pe sa ba valeur beloge. Yo ro dénigrer par rapport à nini. Est-ce que Kofi nenga zana na Ken Piana? Est-ce que il y a match? Il y a pas photo hein. Donc il n'a habité. Donc ceux qui a rolingamo a dénigré Kofi tam soupoye azwa en plaire to ba valeur moroboy. En tout cas, je suis désolé bato ba koto kuna ba ligne mingi. Côté kuna ba olinge mingi mais yo kasi fallait on pas azo ba fallait on pas yebi na it yo kasi fallait on habiter ba ba lo ba kombole pona ba vie yo kasi fallait on habiter na sima mukongole ba tonga ke yo kasi fallait ngo wana ayebi te ke ndeza na bango ba luka ba mbongo na bango na ba chaîne na bango ke un jour ba ko pe osundola e tika ya biso ne soto yebi ke to pesa to tchara mutema pa mutute fallait ndenga sala wana ba contrat na zo ngo c'est pas pour Ken Piana. Ba concert à beta Ken Piana n'a rien à voir et puis biso ba chroniqueuse auto kenda o mikolo na tiki ko soutenir Miseki Ngandi na komi ko soutenir Miseki Ngandi pour to apporter nini soki ba bêtise te to apporter na biso loroté ba zo ba contrat na bango là j'insiste na beta c'était to ya ka lukela bango ba polémique musana bango ba sala bango mota ba kenda ba studio journaliste monta ya ba te leader ne héritier a Bimsami Ange mi demande je signale déjà que les obima leona 18h générique passe ba pirata kiango et senga isoa zelati les 18h donc les obima lelo déjà parti à 18h nous sommes mercredi à 18h déjà la ère de Kinshasa et obima donc bato bazala moi scotché balanda pena générique a mi Ange mi démon na mode visuel ba OCP là mutumso mona ya boyo ngana soutenir mi se metanga za na studio yo pesa ta idée oyembisa ya to chata vocal poli to zala bongo to reconnaître que msana biso zaka oyo vanzi ba fest non na kitso bandi na okoloba ba n'importe quoi surtout ba journaliste o baya na mipepe o bazala eloko te na mutu baya kaka ba vandi sika ba fest na bona ba kiti ba comme raconter la bon du n'importe quoi juste pour na oluka ba polémique o benda ba polémique moko eza na nu tête nu queue et en sens des fois il faut to réfléchir ça Ken Piana ozo kabola ba artiste c'est pas bon et là on a oyebiso chaîne na yo sala musala ndenge sengeli oza suivi bat balinga comme kolinga oya na ba pitopal no ndenga salité te sozo na ba pitopal na ndenga salité ba tupe ba oyela ope pitopal na mama na ndenga salité kutu koleka et surtout pour le nom de Kofi Olomide qui est l'icône Kofi a exemple toti kanan ki mutema mabe na mboka na biso et aloko fali azu ba trophée belé yozo boyaye siko muto asala fali papa na fali na musique c'est Kofi Olomide. Mais quand vous venez à la télévision pour parler, pour dire n'importe quoi, pour Kofi Olomide, ça la rabino ndeni. Tout que n'a pas classe, tout ça ramité ma malam biso ba congolais. Dani Chando le chinois congolais, le number one, je te salue depuis la Chine. Et puis là on a ba Cézanine. Kofi a sali 40 ans de succès. 40 ans de carrière, 40 ans de succès. Et ça donné à n'importe qui te. Fali pazo ya bien azo na bali rwana mais lokola Fali a sali nanu oyo Kofi a salite
tokoki okotisa ba comparaison te parce que même yemo fallait oboya ngo olingana été même yemo fallait olingana été ba polémique ya boyele na papa na ya olingana été boya na ye siko bino ne bat botika na Sonia parce que no yeba Kofi na tala interview mo Kofi azoloba même ndenge fallait ya azokumisa fallait en fait siko lelo mo na ke fallait akomi ko tolérer ba journaliste mo o baza engagé te baba ndoyo lo ba mabe a Kofi et en sens te il faut une fois to réfléchir Kofi a sali 40 ans je vous dis je vous rappelle il y a succès si les lois ont continué ko laxa ke aza en forme en force Azana nous fort, il a encore beaucoup à nous prouver. Donc Azana asili na nous te dans les loto obi na danse ba congolais, lobby to obi na danse msusu. Et puis malgré découragement to yaka nango, malgré milimo o to yaka nango ya ko déstabiliser ye, alingaka toujours ba congolais, ta la danse ba congolais. Akoko pesa ne pe la akoko pesa ne pe titre la danse du monde. On peut ça peut danser ya ba Tanzanien, to danse ba chinois, mais Kofi a pensé à tous les Congolais. Toko Tabané à Sikato Bina dans Saba Congolais. Bravo à l'artiste musicien Kofi Olomide. Mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Donc merci beaucoup Mikolo Babenge. Kofi Olomide, papa million. Parce qu'il y a Souki Sili Kambaba million à Bazer. Eh, yango na bi auti Tanzanie est servi biso leçon total askola ba mboka msunde ba yamba ba artiste. Balobi ala kisi ba Diamond ala kisi ba trophée Kofi ala ksaye. Mais est-ce que ba trophée de ça la musique? Hein? Ba trophée de mte ça la musique non pour la meilleur musicien ton meilleur artiste donc il faut ça na ba trophée belé c'est ça qui ne sait pas ba trophée mso ba comme somba ba trophée mso comme corrompu. Ah vraiment une fois il faut arrêter na Tanzanie vraiment bravo félicitations na makamba sali qui toko pour na Kofi outi kuna ba éloge azup na ba succès belé ba la qui c'est vraiment que le grand en fait continuer musala na Kofi Olomide ba chronique to tozali to décourager yote kolanda ba bruit na biso te makele la papa ba to sala raté toza na biso na eloko o memela binote on peut pas vous détruire toza pe na ba biloko o to koye la binote ke elongo la Kofi to comme ça Kofi non donc continuer musala na yo continuer ki mutema malamu na yo ndengo zwa ki décision ya ko sala bien les choses en tout cas on est de cœur avec toi biso to soutenir na biso yo ata 10 personnes ba boya yo mi balé mi sato ba kolinga yo kaka na en vrai ba ko lobela yo kitoko pe musano ekede liboso to ko peso ba éloge mapamboli ndenge sengeli merci beaucoup on est presque à la fin mesdames et messieurs merci à Kingston Sono le boss depuis Lyon à Rotala Biso Balobi merci à Dadi Lukombo avec notre boutique d'habillement et Frata Mort 18e rue d'Adverse na Lyon référence Saxe Gabeta téléphone plus 33 075 886 56 53 na Katia France boutique Frata avec Dadi Lukombo respect à vous merci à Alain Noumuzinga Mokonzeren. Il y a Mère Lily Pousse, merci à Champion Wadol et sans oublier Angèle Nyota, Madame Ngoy, mère de 4 enfants. Pourquoi pas la joie à Mado Pichuna. Moi, Dembote Kaka. Ouais, on a salué depuis Djobourg, grande sœur Nangaï, Refram, la douce BM, Motema Félix Elonga. Rodrigue Mata du Lumbinga de Bakongo Master, les amis de la battante, je vous aime beaucoup. Dani Chandou, le chinois congolais. Donc voilà, Batuno Sobalinga, mon amsala n'a de liboso. Toza toujours na Elenga Congo, bas soutenir Bisso, Bazana Bisso, son excellence Exxon Nombela, le sénateur le plus suspect. Je te salue, merci. Merci beaucoup aussi à Perpétie Claudia. Depuis Mosika, Azota Labiso et pourquoi pas Maman Riva à Londres, et Anita Apula, Maman Sociale, Thibaut Apula et pourquoi pas Naba Kofiet, Naba Kofifi, tout Balingara, Kofi Olomide, les 25 Tokutana Pullman avec Kofi Olomide et pourquoi pas tout savourer dans Saba Congolais avec l'artiste musicien Kofi Olomide. À la prochaine, bye. Bye.